biso tout baleka émission na biso sans tabou émission na biso la motive boyebi o Rit Lema moi na bino bosepela tant nyonso mais ko pesa ba merci na nga mingi na mon président papa nanga papa Didier donc il a payé merci il a payé sous merci na moto azo lamba nga zo bimisa Rit Lema mafuta pe couleur bien na payé porte na Ipsus na tele sous na gauche et na droite na tele bon tonton le kola papa mon gars pa jana nga bandeko donc izuwa na peso moto a pesa la place donc na ko pesa so ba remerciement pour ni bébé pour tout jouer boizanza kate quoi donc na pesi papier rikia mbal mora mbishi ya choco frappa quoi pour les mots d'origine donc na pesi so ba merci na vraiment et on est coupé ça vraiment mini bandi qu'on a boyebi et loko to lobela ka chaque fois chaque temps boyebi o to lobela ka mingi donc babe mission na biso to baka bana mikie bazalate parce que to panza ka nyonso les années loko e bomba marate peut-être ko bande mta bomba maka mais ngana ko bomba mate donc mission na biso pour les na bino nyonso bolanda biso ba ba remarque ming o bat basali biso ba critique ming o bat basali biso donc aussi bino ka merci na ba critique na ba remarque to ko pesa ba remarque pour boye ba défaut et biso basi to za ba ndoka mabala na biso ba mbalo to ba ndoka mabala yango na ko lobela ming parce que bino bo benga biso peut-être bo kasa to ba ndumba pour zotinda biso ba vidéo ba ni non isa bien té remarque na ngali boso na sali yangwana Moutnos o yotin nanga photo peut-être yotin nanga photo yé monde amila sabolumbu na yeponga na zo tenter o bimisana la sabolumbu na parce que oza mobay na ngaite donc émission est quand on le sans tabou donc on lobila ni sola mbetu peut-être na baso yé mamba mbetu te baso yebi ko siba na témoin sina mobali donc to ko beta ni solo ils essaient so beta maso to pesa no conseil to participer parce que bozo mwanda mama yé o peut-être biso to za na moto o bien poza ngo pesa pe biso comme d'habitude bezo be na biso mais ça te botinda so ba vidéo bo sa ka bola so ba bolumbu na binote bolumbu na yo papa eza ya mwasi na yo eza ya lema te lema na besoin bolumbu na ote ana besoin de osali ba remarque au moins kilo moza mabe ana besoin o motiver na ba conseil o tuna nga ba question o yanula yo mais eza te ke o la sanga bolumbu na po na za posa na mote po atam ko mot no tiko la so bolumbu na nga donc mingi ni bande ko na nga ona ko loba awa o peut-être déranger moral na nga yangwana vraiment to komana to edani so aider nga pino aider misali sote ke to benga to kumba to mena place moko boye so ba wana basala ngonga e pana nga ekotiti atamuki ekotiti donc mingi na yo lobla kambo etali mbetu papa mbetu ba mama to lobla kali kamba mbetu to na tumba sije musute ezaka kamba mbetu mais to bakisaka maloba to basaka maloba to basaka maloba donc kamba mbetu to lobela donc qui batte presque ba gêne ba benga trop ils a ba fille o balinga bali na bango basala bango kana sima basala bango kana sima ti to dernièrement to yebite oyebisa bino sima ils a place mo ils a eloko o donc ils a place mo ils a le moins saleté et bilo bisa la saleté donc mon vrai chéri moi soit bien a rôle ngaté ngba bete na sima c'est quand moi c'était parce que basala libolo na biso pona bino ndi ba makata na bino côté pas na biso ezate ke obeta nga na sima pona lukani sima ya munene o sima ko ndanga o to ndengini te no linga ngote donc na ba to basalela kango o basela ngo balinga mbena ba basela kina sima adinga biloko ana te izana ba mama misuba walinga mbena bango basi ba bango na masoko te jamais ngreti na nga no linga te mama yo mto linga mbena yo nyoso azwa kamakata na kotsa ona difuni na yo eza bien te ozo mimila mbaye no malade to mbali paso minga mimilo malade na yo pe papa mto linga bongo nyoso obeta mama na sima tika na zo difuni ozo makata no kotsa ona na difuni ya mama eza bien te o parce que saleté na biso nyoso ya nzoto e bimarande ya sima na difuni na nisi na biso donc eza bien te donc so paso kota kuna azo mima malade wana ezo lukaki sani e contaminé yo donc bino ba so bobeli est-ce que beaucoup ça sont en bambeto beaucoup ça soutien donc conseil mingi na bandi ko nga oyo balinga ke mingi mbala asi bagina sima po basala libolo pona mbali akota ngo basala likata po pesa mbali no libolo pa kota ngo ezate nyonso o pesa ke sima ndeti ngaso sanya bloka na sima na yo kana nga centimètre pour centimètre fanda kana liboso
yo siko libolo no bomela ngonani obomela mabele po mabele bomba salte na biso mabele mokonzi yango tsabalia na bango po soko eboyo kopola eza ba fio balingaka babeta bango na sima balingaka babete na sima ngaka beta na sima so babeta na sima ça ka bien bandeko na basi eza bien te donc botika biloko wana poko luka ko babeta yo kana na sima ezo memela yo malade ezo memela pe papa imo malade o papa soka beli tango alinga yepa na yo ala kotsona liboso mo ateki so inga ko tsona libolo na yo o mo tepo obela ozo malade en fait malade ezaka ba infection te soki yo beli papa beli bo continuer ndenge nini ba biloko wana kolinga te papa tika vraiment ba biloko wana tika biloko wana ko betaka mama mai na sima makili na sima poza na importance mon côté ya na sentiment mon côté donc faut linga ka aussi ba kaeli boso pour sentiment ne vendra awa sentiment il vendra awa donc sentiment soki sentiment ezali suka fi matatu to caresser embrasser nga osalinga nini o maeti suka filme oyaka awa eloko nzamba bongisa yo lingo bando o dike nzambe o ne ya selango yo o bongisa ye te nzambe ya transa alba libolo ezali katezala ye mo yebi kezala po salango po salango te me ngana yo to bota mateme ngana to vivre te po ezambi ba miswa linga basi neza bolingo ezate ka ke pona mbongo mo boyi to ngana wala mbali na pona mbongo te bolingo na wala ndo pona mbongo te ngana wala ndande opesa nga ba tendresse mo nebi ke ba nga atana mbongo apesa nga me tendresse fo ezalaka me tendresse mo to tala wapi papa osala ngaka na simoni okola ngai na ngambo ati atako tumbua donc papa pena to bongisa ba papa na ba mama to bongisa place wana erreur wana esala makutu sauté donc soko moni ke mwasi mo alinga robete na sima ko linga te mwasa na lingio te soko moni ke mobali mo alinga robete na sima ko linga te mobali na pa lingio te donc na lo bande ko nga basi ne bande ko nga mibali to mata niveau to zaka na CT parce que ngana olinga te mobali soka beli charge nyaso yepa na yo mais so mobali aza gizi bien charge nyaso zaka yepa na yo o etambo sa nduna payato message na télé biso auto message oteka te na biso te oteka ni donc bongisa bena erreur na yo o moni ke linga ke saba sala ngana sima ko linga so te basala na sima donc to zala pena sage na place wana ya longo erreur wana ya usana sima po sima za tempelote nde yango nzamba bongisa biso plat au point papa contre nde awa abongisa ba play belé mais na sima te yana simati ande liboso donc yo mwasi mto sala eloko wana sala erreur wana na loba na yo longo erreur wana ko meka ko sala eloko wana ti et provoquer le malade wana malembe comme eloko boy mais soko do pesa papa ka koto yo o pesa pina bo na yoko ngai zuwa mabe donc pesa pina papa parti papa pina linga ka oui senti papa zo linga pina parti na nga papa linga lo pele mais lo pele ngo ezate ke ato na nisi na yo te na nisi te ya pele mtu so pesi sima papa pa ko tika na libolo na ye misaka te ke lo kwa papa linga sima yo gazi sima ko pesa na nisi te ko pesa pa nisi te ni c'est provoquer biso malade et provoquer malade bande on a pas no beta CT saleté na biso no sanzote bi mana nice donc éviter biloko wana éviter papa asi ba kona sima pour masoko za place papa nzamba bongisa te nzamba bongisa le biso libolo ayebitsa na bongisa ki yango yo ko corriger nzambe te o corriger ata mukete donc conseil ngena pesa pona ba mama presque téléphone bien ngeto boka ngapi nge pasuka babenga mingi presque nazoyi ba remarque bato babenga mambanisi on na lobele mambanisi peut-être on ngena lobela bino yangwana na lo bakana ba mama nazona na partir ba mama parce que ba mama balika rasima papa au mona ke mama au mona papa pina zani loko moko tellement bozo de au mona ba niveau teta ba niveau ezali ozo senti pina ko obina mona katela mona katokela mutu mo akana yo to akana ka opete obina tala goro munene imo sento bien yon muto o ya yemo ta meli bimela ma meli bimela te peut-être bien nzamba créer si ko tongo salo na sima papa suka salo na sima ba suki sima na yo ni sineza ko fungwa c'est que liboso no peso fungwa donc olinga ba jete ke mba sala ko na sima suni eloko a munene papa mama nanga obeli ya kobela na bato ba betisaka te bolinga biloko wana te
pour exemple malade vraiment malade donc otika ko inviter ko beta biloko wana na sima pour mutu so pese lo mo ko pena kina ko bimate dina obimate ko vanda tata pour so vanda ko vanda to ko même si ko tanga na mai pour nini mama ngai pour lingeka beta na sima beta na sima beta na sima na mon importance sima te au moins mbali miswa bo tonto tonto mo bien au moins na bien pina ko ambishi mo so la ndele bien tonto n'est pas beta ka est-ce que un homme est-ce que ko beta ngana ebi mwa sinde iza musami bali te yo beta na sima yo papa uza mwa mbali ti est-ce que uza mwa mwasi ninga na yo apla ko bina dobo na sima papa CCP papa sentiment ni yo papa ko yo kapa muninga na mwa papa muninga na mbali muninga na yo ana pe sentiment ya yo ka sentiment nini po sentiment ndeza pa na biso basi basala biso nde pa po na bino pe po na biso siko bino na bino mibali to ma bino mibali bozo linga na bozo saba biloko ana gene bino esopa bino yeso bino makasi mbali bonga na mwasi na ye mwasi pa bonga na mubali donc bino na bino ko linga na te boko saba biloko ana te bo bandoki so boye bate pe lisumu nangam na nga so pe te bo mona nga so bo mona qualité nde bo mona na nga bet na chaîne mamna na chaîne yo te kwa ndoki mtu sana mama ndoki na bana yo mtu sana makambo za ndoki po mbala ko linga na te même si na bible nzamba ko mango ko linga na te ke so ma be na biso mais attends ba bike to sabe ko to sa ngula posa to mbala bala biso no ba mon to sabe ko bango oui to sala ngo mais nzamba pe kisi mo ko linga na te mbala ko linga na te mais tina niveau ya ko beta na te et au bête na te aussi pina bord na yo ko tapa mninga na yo sentiment nini pa pozo yo ka sentiment nini o yo ka pe na ebite so sentiment yo ka pesa mabe sika biloko ya luka mo sata ndumba basi ba ebele et prino se pour ozwa donc nazaka pona ba mama nazaka pona ba papa donc na yele pena bino pour masolo émission émission na biso ya Lolango TV na bisa abone émission so sa tabu to bomba na biso eloko te lobela ka nyonso to na eloko te to bomba ma ezate donc to bla nyonso donc yo garder bandi na yo papa impo sala makambo na tika obeta na sima pour porter elote yibe mo beta na sima tika obeta na sima porter elote donc tendresse mingi vanda pa mwasi luka bina mwasi a banda ko za soin na yo beta zo soin no bien te lu aba no za soin na o basi baze bele a banda zo soin na yo bikende na zaboye na okende boye na kuta mwasi na ngana ndako ke oya okuta mobile na muninga no mobile na ndako bo pesa ba rendez-vous bandoki waza kindoki bo salana do botika bila bongo ko na bisa bino ke ba pese balandi bataba do yoka bambangu do yoka bambangu do ndina zawa naza nga tekina ko loba bla osamba te nani loko osamba te kandi bwebiri tile ma pratique fort pratique rapide donc ta pratique ma solo penezali on a pratique ma kaska de boyebi donc mingi ngalo bana bino ona bongisi la kibino eza non nebi ke bozela nebi bolinga bongo nebi ke bozela mizali pe na bongisi ko pe na pesa bino donc ma solo vraiment ça donc papa yo bongama nebi sa bino tika ba partir nzoto moi ça la papa bien ngaye yo la ta mabe la ta sese ngo la ta ka ba voela okuba papa obimaka libanda donc la ta ba bilo mo senti ki papa o sentir akoti na ndako sentir que ke mama pena mama zalite mama za o sa mo bilo mo boy papa ta za na posa ti me pa mo na ki le makoti donc a pesa nga ba posa o pesa nga ba bilo mo boy et ça nga pe bien linga ba tendresse fezala comme on papa ye yamba ina kei atomo zaki na kanda na tango beba na kitonga yimo bonsoir natikie madame na kanda deni mama ina ndinga nesia zo ni mama zo bongsa le loko pete yo yeba kiti atona kanda sala no mupi sande to boya musi pesa no to pesa kama yo na ebisa bino masolo fo tuna kali sane na ebisa no tuna kandenga yo na ngena lobana bino kana bafani na nga tout bande ko na nga tout ya bali to ya basi ba mimi na lobele ndi mibali na sukise na mibali o basangana kana muninga ni mibali papa yo mto linga muninga kata ko mai na ye yo tsaka no yete ngaba yo rose pa na nga pe na yo oye ko rose pa mwasi pone bi muninga so to beta o yo ndi mto ke beta super mwasi do ko pesa mwasi kana ndako ni malade mais prochainement de na yebisa bino tina nini oyo makidi na yo oye si jouer na nzota muninga na o mubali papa utika biloko wana
ya malade ya défaut luka mwasi que so na mbongo na ba kiso mbongo na nini c'est na cause mninga no ba luka de mwasi ya bien te donc na oya pena ko développer pena li solo mo li sou bien na yo développer ngo na oya pe li susu ko pesa bino su bilenka na ngo ka ndi na pesa bino